kachine les opos façade ya beauté ils ont mon anaté parce que le on a minute et comme gars au masque parce que d'autres personnes tu vas tout souba yebite net ngape na yebite baluka car album on a formidable en tout cas vraiment ça la recherche on a na bossa nango vraiment on a soka banzembo quartier latin trop on a banzembo quartier latin il faut na kanga ba répertoire et quoi ko mbinga mutu isa ba biloko nanga muna yema mais en tout cas tu es dans masula ba lido ba biloko mususu na outil maison mère pour nous éclaircir nos bateaux parce que ba comme ça on dirait na outil maison mère na beta pe na maison mère na longwa maison mère na sala carrière solo nanga j'ai fait 2 albums King is back na qui suis ils ont ma plateforme de téléchargement donc oui salamaki izara nzambe qu'est-ce qui s'est passé et les cas déjà kala lelo na na kati latino bato ba là ba yoka ma solo ba yoka makambo mususu oui c'est mon les cas on a bato ni ko yoka ngote je sais pas yoka ngo ba monde on a nous na kanda ozong sama monti lelo oyo ngamona se décidé na bibon na intégré orchestre quartier latin international na kei bayambinga bienvenue je me suis vraiment senti que je suis chez moi na bandi musala na beta ba concert ma mtezo kende bien donc affection moko bo e manka kinga de papa na kester mené à Dayaki donc je le retrouve maintenant là aujourd'hui auprès de mon boss Kofelo Mide Quadra Songambeli mais nzembo e simba album wana formidable nzembo ngana yembaki cours suprême d'amour babemba mabe na mbuku boyebi bango okoloba na yema moloba wana ting ngana yemba na professeur Emene à Kester na yemba le jour le plus album obimba ngana Kester. Bienvenue chez nous, nos abonnés de Concept TV. Nabi ke bozala tellement belé au bolanda rabiso na ba post télévision na bino bozara tellement belé bolinga rabiso un peu de partout bino babonné na biso mingi ba diaspora ba côté kuna nabi ke bozala tellement belé botala rabiso na ba télévision fo bimisa biso vraiment minene ngape na linga rabino makasi oiza bongo ya bino Cynthia Mbombo autrement dit mona popi ya munene la Kilimanjaro de la presse un bon messana na ngai parce que na famille Concept TV nde makambo donc bozala jamais de si a musala kakande ezo salama to la rabino ba actualité mingi na baton réel en tout cas na koloba mingi te tozo essayer un peu ko sala moi ba débat to dans yambela bino invité na ngai lelo donc to ko meka un peu ko discuter na ye o ezabongo na kombo ya Bobby Ronaldinho Bobby l'homme du moment babi mikolo na ebité papa olé azobenga papa miliki to ebité miliki on sait jusqu'à la fin ou comment là je vois déjà mes boss et babi couple Milandu babi ba boss na ngai maman pe papa madame merci mine pour la confiance caméraman fongola plateau na yamba bongo invité na ngai ya après-midi lelo bonjour papa bonjour bonne santé écoute santé na moni c'est ça le belaté ouais santé ça va Bobby Ronaldinho mon quadra miliki na miliki le donc voilà donc ce moni santé on donc comprendre que le obi que plaît obi que le rona ya miliki na miliki le zo bomanga fona take misomo Bobby papa quadra miliki papa le ngana epi boso zaka ba no benga leki bango me mikolo komi miliki papa zo dégager miliki ya osakanati Bobby papa zo dégager miliki ya kosakanate lelo vraiment j'espère que Bobby a dégager les biso miliki ana plateau hein to ke no ndenge zalara Bobby na ebité to ko bana ndenge ni ko bandela biso moi obetela biso moi histoire moi mukende ngo banda musique o banda wapi pokoto parce que il y a beaucoup de gens au bazolanda biso ba yebi mais peut-être ba yebi place ni o banda te ba monyo kamba mo le na quartier latin Bobby Ronaldinho ballon d'or de quartier latin Azam mission wa banda qui sont déjà pas pas mbuta mutu raja kula Ronaldinho abeti na Rock Mangenge ngepa jo mubiala et Ronaldinho aiko ya na Victoria LA son pas King Kester Emenea Bobby Ronaldinho ya Bobby aleka ki na wenge maison mère lelo Bobby Ronaldinho ballon d'or des quartiers latins na quatre entreprises amné na mboka ipa ya boss mboka monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide Quadra Songambeli. Mais baby c'est ba souffla ki ngelo ko moko boye o banda pe na musique place pe no bande la musique pas vient na biso Robert oui ba vient Robert
ve Robert na ndenge ba ninga ngaba ve Roberto na pese ba mbote moi to zakana ba roi David na ba Minu Abraham oh là là nene biso makamona ah non franchement et ça bien et que gérante na biso ya Flat Hotel Wimba gérante na biso venait ya Flat Hotel Wimba Chacha ya kitoko ya pembe cha donc Chanel na pese ba mbote donc Guilhem Fakala et puis boss na biso papi bakukiolo espoir na biso bana chang place toza awa donc Flat Hotel Wimba bar gérante na biso Chacha Chanel na pese ba mbote et comme aussi ouais bah bito bossa na place mingi to uti parce que wana ndeza ka na benanga na beti na ba sélection banca na beti na ba nouvelle extra na beti do moni ba kota ba nzadi ba nini to wana oh là là wana secteur ngabe na mission oyo na noke luka travail oke dala bena ah Didier mo abeta accompagnement za kana ngaba côté moko boyoke kuluka ye po yemba donc voilà on a mabele. Très bien, Obi, Oleka, Obanda qui Oleka Babanzila, Nanyo surtout, mais Tobi qui vient d'absolu qui question mené à Koufa déjà paye à son âme déjà. Oleka paye pas au rançon. Mais pourquoi et l'on y sera que au vent dans la maison mère, Balamor Oleki au côté le pas quoi. Bon, dit le bagarre, Nyon se sala makana mukili za Nzambe. Tope za kanapsi bato mukili kaka torte. Izara Nzambe. Même atayo lelo soko bali. To soko bala déjà, c'est qu'il faut la errer na parler na yo. Faut la errer, ce qu'on a hérité, les balles et coups au monde, faisons on a pas un bino. Tout s'est retiré, les temps battent vendre d'abord CG pour la macamboué qui est malam. Donc place où Moutaza heureux, je crois pas que Moutako longwa du coup. Place où Moutaza pena qui a vendu pena ils se sont chez lui à cause de la naba piété kazolinga longwa chaud. Donc oui salamaki Izara Nzambe. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les cas déjà kala lelo na zana kati latino bato bazo la bayoka masolo bayoka makambo mususu. Oui c'est mon les cas on a badoni goyoka ngote je sais pas que yango ba monde on a nous zakana kanda ozong sama monti lelo pour na ko progresser parce que on a dit non na outil maison mère pour na ko éclaircir na bato parce que ba komisa ngondi na outil maison mère na beta pe na maison mère na longwa maison mère na sala carrière solo nanga j'ai fait 2 albums King is back na Qui suis-je et ça la plateforme de téléchargement wana Lelo Oyo, Ngamona s'est décidé na bibo, n'est intégré orchestre quartier latin international. Na Kei Bayambinga, bienvenue. Je me suis vraiment senti que je suis chez moi. Na bandi musala, na beta ba concert, ma mtezo kende bien. Donc affection moko bo e manka kinga de papa na kester mené à Dayaki. Donc je le retrouve maintenant là aujourd'hui auprès de mon boss Kofelo Mide Quadra Songambeli. Papa, est-ce que c'est vrai Marambozo Sabilo ou bien peut-être que c'est juste pour flatter pour la minute ça? Déjà batala nga bébé que Ronaldo c'est pas un flatteur. Na yoki ba sango moko boy paré ba benga na oyemba bien te ngono na carte na epa na wenge bande ko vanda vraiment tende bango ba lingaka. Ah. Mais Nzembo et Simba album wana formidable Nzembo ngana yembaki cours suprême d'amour. Album wana meilleur vocal na album wana. O bato tu ba yebi ba yembaka. Po bato benga nga ya bobi. Eza vocal na sala na cours suprême d'amour. Est-ce que to koyo kango parce que d'autres personnes tu bato musu ba yebi te net nga pe na yebi. Ba luka fuka album wana formidable. En tout cas vraiment ça la recherche wana. Na bossa nango vraiment. Iko na soka ba Nzembo quartier latin trop. Iko na Nzembo quartier latin il faut na kanga ba répertoire. Iko ko mbinga mutu. Eza ba biloko na ngamu na yemba mais en tout cas tu veux dans ma solo balido ba biloko mususu donc voilà to beta na biso kamba mama solo ngo comprendre que alingi na mingi ba polémique te to kotana kaka na quartier latin comment ça se passe là-bas ba yamba ki ondenye nini kuneza bien tout le monde gentil tout le monde gentil non tout le monde gentil parce qu'il y a pas plusieurs chefs il y a pas tout le monde qui peut parler donc on dirait batnon sur chef azoye banati non oh pourquoi l'ingna sont sur la place sur lingi wana non place ngana lingi théologie que ba chef ba se bete place ni ba chef ba zaki le chef na biso passing yangi tu sais le chef na biso zo malaba tu sais le chef na biso Willy Bondaki tu sais le chef na biso Adelo Kela soko sakana beto guitare na mutu mais pourquoi le niveau longa on a dû na beta na Victoria pour focaliser ngaka place moko te so ni les gâtés so Victoria
Victoria ekoko le kakate parce que mon image c'est Victoria. Lelo ceux qui nazana o nazana ngo lelo ceux qui naza engagé dans société nazali parce que je suis Ronaldinho de Victoria Eleison. Ceux qui papa mili qui papa le Quadraco Raman mon boss a sombelinga voiture a pesinga palais eza parce que a lobby yango bien na sala yango pona yo Ronaldinho te na sala yango pona master nanga Jantos père na yo. Donc a oza vraiment bienvenue. Salam sana olandande baninga tu bazo kende zala wana. Nazana na komi ko ye kolo lokola bébé. Et ba mas bazo la sangai na amour na volonté. Ouais, musique et art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Si ça tient pas, même mon pote ou frérot Omba il peut me dire Ronaldinho c'est pas ça. C'est normal. Tout le monde connaît dans ce pays que Ronaldinho, même partout dans le monde, que Ronaldinho c'est un grand chanteur. On y voit au pour voir au bazan en côté. Voix au malwa batouté. Nga couleur nanga na timbre nanga. Tozana ba voix. Tozana ba voix. Non, nga malwa imeni te bosara maman nere. J'ai fier avoir fier wana emenea. Mais nana voix moko clair rien à voir na emenea. Ye moko ebisa nga na zana voix koleka ya ye. Mais yale kinga rapporter grand prêtre. Ndenge ye moko ebisa nga ifala mala kose. Vous comprenez? Donc Ronaldinho Zamutu Oyo, Naïmbaba, rose d'amour, rose d'amitié, fleur de vie, mon petit jardin. Oh Faustina, chou de mes rêves. Ah, Ronaldinho faut chanter. Et c'est le mois passé. T'es, yo connais le mot. Ngelo ko sanga passe na maman te. Bat bemba mabe na mbuku boyebi bango okoloba na yeni mamolo ba wana te ngana imba professeur Emene à Kester na imba le jour le plus album obimba ngana Kester ngai na Kester mutu oyo bango bazwa cours wana par correspondance ba côté na auditoire te ba keng dilaka na musika to bazo zonga na téléphone na ba CD ngana vanda na professeur nazo cours en vrai. To continuer bete donc ça veut dire ceux qui ont ma bé na obongiselo nde vocal na yo. OK, yo donc yo ba dobongisela ba. Soko yema ma bé na obongiselo na yemba lokola yo te. So lingana malwa yo naza na voix na yo te. Na ko yemba vocal no na ko bongisa yango. Mais na ko yemba lokola yo te. Pembeni ya le quadra. Au lobby déjà que bayambe ko kitoko batnyo surtout gentil. Kuna pepele joie na miliki soko mela miliki na sourire moto mela le na sourire kuna za joie kuna yateke o soki ndeni on est présenter que ça surtout on va présenter qui on a nous quadra yemo penda présenter penza bo ezaki journée moko etikali gravé heureux et puis j'étais vraiment rempli de larmes par rapport à ce que mon papa Koffi Olomide le manière qui m'avait accueilli. Ah mon fils. Oh bah au moment où ça l'a wana, bon on a internet, on a télévision. Nga kenda na parler wana, nga kenda mon frère. Na kota ka wana, mais na obeta na quartier latin te. Nga kenda kuna ba master latino ba ka ba répéter nga na vaina nga kuna na eta na nga papa. Aujourd'hui j'ai dit mon beau, mon boss à mboka papa le quadra miliki. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'on a déjà. Il serait bon, on a des na kena banda répétition na katia quartier latin international. Ndena yek na décidé na kei. Parce que face papa yambele la kinga. Ah non, faut ça mundele pour ça maman ndenge wana. Parce que biso na musique au Congo za ndeni. Mutu asa komi o azomona ka aza ko se prétendre na o yazali wana. So moni batu neti batu mususu okomuna yo muno ndike fier moko bondika zo yeba batu te mais quadra ayebi batu alingaka batu nde ba poussa na ba comprendre que il y a vraiment du lait et non miliki il y a vraiment du miliki il ça mutuka qu'est-ce que tu as fait kana ko koma mbala moko au sali test bazio mbala mona mutuka ko na doseni ezaka ndenge président de la République Fatou Beton Mukantombolo wakwetu apesa bakar na ba député national to provincial yoko ndi bamenaka mutu ba élire ye député peuple voté ye ba district na ba voté ye ale lobby nango assemblée nationale aina moto
et au fin ça yonde président de la République encore le jour en poyarana Nelson cash netia donc le roi torti ninja na pesa pena maka torti ninja pena donc iko sikoyo et ko sala ke tango za élu mbala moko le boss quadre jour na kutu yeba kiteke na kina système mais jour na kende sko mon fléri na palais amuna nga pena na moto donc ils aura personnel to bande ko louer kabawe te bon jino tunga tindela nga bala na somba moi 3 plans mo roboué na ko tsarata moi Dimitri moi ba bébé donc voilà plan mo roboué ils ala rapport ma ba master mais emro kune ko mo ndike yanga mo vraiment donc na mo di ya ka usapi ko kashine les opos façade ya beauté ils ont mon anaté parce que le na minute yo et comme ga oche masque ozoka balidor ozoka ba pomme verte ah non laisse tomber faut que on a ba baffe la musique peut être car wana ou parce que alidor mais ah quadramille qui quadrale nga fait swinga ya kombo quadrale en tout cas ba toi mon ma bête c'est du lait ce que monique yo pe somba ka linda na miliki na yo mais la ka miliki quoi vraiment quadrale on ezaka kombo baptisé to miliki on yandeni ya miliki asombela no ba miliki comment non mais mayo kutana yi non qui na kutana quadre mon miliki asa miliki azo partager joie donc ndenga sala kalimba misini basala bongo papa moko alingi ke ya tambulaka na ba cortège ya mystique bani pe baza oyebi ke journée moko tolanda na siko toke studio na bi voilà il faut to tambulaka boye boss na ba jeep américain wana ba nini enta ba Ronaldinho tozolandana donc o ngana ko lo bezaka ke en tout cas ba boss balinga ba mission na bango image na bango na ba boss ba partager ngo pe na bana na bango pour moni notre ambassadeur de la culture Monsieur Kofi Olomide Quadra Bossamboka, Monsieur l'ambassadeur, mon patron, on a souci à culture na biso makasi. On a besoin de musiciens. Bazala vraiment vrai. Ba musicien bazora moins salaire. Ba musicien batamona bakar musicien le roi député national bu voter qui au beteli maboko bondimi ya kota. Mais botike amata 207 esprit des mots. Donc, en tout cas, Quadra, merci beaucoup. Quartier international, bien. J'ai fait mon travail. Peut-être que l'émission il faut que nous travailler. Parce que nous sommes dans moment. La minute où on change la donnée. Nous avons à part le bicandet, on a mambominé, l'amboka 4x4 des jeux au bêta. Papa, oh, il y a que le bic 4x4 réseau sangana, toujours. Lobby, c'est pour papa. Naebi, certain. Mon président Adolphe Dominguez Tata Mobich ben certain naebi ke ba robeta ba bonne chance na banalo liboso na moni fe Lumumba héros national bizo tanga na banchiki to mona été na banalo na limité wana ndeke na tena ba dantino donc veut dire que ba minu wana funa funa mona na mona vraiment na zoe bisayo donc on a des bafongolo on a mon donc vraiment mino ne me pesa indépendance vraiment yango yo après ce que 6 mois avant na kete la Tata Mobich so que Tata Mobich ka yemo ko tozo ke kota la 4x4 pour ouais ranson azali jiba zali mabia la zali bolingate ko sala biso ndire tolinto créer affaire non il y a pas l'affaire wenge eza bangono surtout dans l'assemblée mutumso ya keta na Adolphe Dominguez mutumso ya pa keta na ya le makaba ngalinga mingi siko forme ngalinga forme et on a biso na 6 wana forme au Tata Mobich abeta neta le quand ça paye voilà comprenez que tout ça Robino donc na mito Robino question mo elinga ko ba ko kumiso nyoso zo kumisa le quadre pour le moment oyo est-ce que ekozalaka kaka to c'est juste pour un temps pour na minute ozana on a Robino de temps en temps dans le bandeli na biboyi moi je parle pas de mon boss parce que je suis intégré dans la société Quartier Latin International. Non. Moi déjà, Nazalaka déjà, moi n'a ya parlé. Na lubarade makambo yo. Na ye
donc na ye sikoyo officiellement na parlé na biso donc ndako pene senglaki na vanda yango yo donc kuna pene na pema na nga na sa musana nga bat bayoka nga ne bayoka donc voilà. Et tu nous promets quoi? Babloka sika ebele o promettre batunyo so ba Hollanda onini en tout cas na décevoir bino te na lingaka bino trop orchestre ba boss balandaka orchestre ba président belé ya monde balingaka vraiment orchestre ba Jean Lorenzo le président d'Angola orchestre betela ba président Sassou Nguesso orchestre oyo orchestre ya ambassadeur boss mboka Koffi Olomide Quadra Miliki na lingaka bino trop bana latino tout artiste na bino Ronaldinho yeyo Nebi ko ba fier, oui, il faut tous être fier. Soit de fierté, non on sait le fier. Bon, et c'est nga les gars chacun fier. J'ai été moulopoué. Donc veut dire que quand c'est international, les orchestres oyo, ba chéri balingara trop, ba boss balingara trop. Donc base la pena qui m'a qu'on a dit non, on va promettre bango à aussi la bango musala ya kitoko na kati ya quartier latin international pembeni ya Quadra. Toko découvrir moi voir on est qui toko on a au Quadra pour découvrir qui va bien je sais peut-être pour ça to yokata moi morceau moi ya muke pour ba onyo so ba Hollanda biso ba se plaît. C'est toi voici mon cœur à Nice, c'est toi ma vie d'amour souris-moi comme bonela kisi bolingo pour koza konyokolonga. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Tous autres j'étais dans déjà l'émission dans le Bible. Biloko kitoko po biloko malamu vraiment et où me la raté tous autres pour kaka na sima ya ngonga. Na habité moi mot de la fin na yo, moi mbote na yo, moi numéro na soko pesaka et puis batu ba retenir nini na passage na chaîne na biso Concept Touch TV. En tout cas, na pesi mbote na batu balinga Ronaldinho. Ba merci pe mingi na batu ba soutenir nga. Pour nous intégrer dans cette entreprise amenée à Mboka, mon directeur Eddie Diora et puis mon président Dodo Frankenda Do, mon président. Donc Papi Kalongo bourgeois States LM lycée Mukengedi Las Vegas Junior Tunga ya Pao Tunga Mercash Kami Ikuta ya Mireille Milolo Zwani Mayala secteur Boko de Kifulame Swaz Musengi, Hans Pakole comme monsieur le maire. Mike Demo, ici les Mboka, mon pote. APZ les mannequins. Toujours. Donc Bobby Ronaldinho. Yeyo, moi dans latino, Quadra Miliki. Et c'est besoin de sentir les. Au bien to na tongo na nord na ba bol wana ya ngona ne Quadra. Mo tango mela Miliki. Aussi mion le ba Quadra Miliki quoi. Danger. Ils sont j'espère que bon le ba Quadra Miliki to ebite Miliki on so ezali libela ou comment. Biso to bombara ba image to bombara rapport to ya to ebike malgré oui donc ekobeba enzuluka nga depuis na pema nga pena na cancel la tête na idéologie bina papa Joski Gamukuta na kati ya OK Jazz. Donc voilà. OK, merci beaucoup, j'espère que bozuma biyano ya ba mituna na bino et puis alobi ke atikali pona libela nous on est là jusqu'à rapona kusala musala. En tout cas merci beaucoup na bino batu bolanda rabiso, nous sommes arrivés à la fin. Je sais que vous êtes tellement nombreux un peu de partout bolanda rabiso hein. Je dis encore un grand merci Babi PDG Maïkasa Tunga PDG Maïkasa Itunga. Donc bozara tellement bela Rolanda moi na popi ya munene autrement dit Cynthia Mbombola Kilimanjaro de la presse Judith la bio babi moi na mwindo babi e penza côté ya hydroquinone kutuko ya te po arozala na été babi chinois noir hein bozara tellement bela wana pona kolingaka ya bino ndeko na bino babi lisusu Melki Mobutu Bambote yango wana mon caméraman yo na busana toujours comme non Bambote bozara tellement ebelé na mon bongo babi maître babi Imbwa 10 bon s'abonner awa parce que awa ndé vraiment moi la popia munene avant non sala musala rara ndenge ezalaka ba pesinga confiance et pas ba boss na nga madame et monsieur babi couple moko bien couple moko kitoko makasa. En tout cas merci pour boya minga vraiment maboko ya kofunga babi couple Milandu bana poto ya tongo makasi. Merci beaucoup na confiance. En tout cas ndenge ka na lobake soki nzamba zongité to kutana prochainement. Merci na simana yo kuna Montréal caméraman. Donc merci beaucoup pour na bilili kitoko oyo ndenge ozo bimisaka
kaka mona popi ya monene bo mesana mesana longi o parce que ah on est besoin vraiment ngamuko hein. Merci beaucoup, tokutani prochainement.